Dans le supermarché, on a provision. On a touché quoi? On a touché pension. Ok. Excusez, papa. Tu viens de toucher ta pension de retraite. Ah oui. Nde mbongo ya mwana yo ozobelele chéri alimentaire voie provision. Papa, naza retraité le coup là yo. Ok. Bon, tu as touché combien? Bon, gars, il a touché 200 000 francs à PAM. Moi, j'ai touché 500 000 francs congolais. Parce que na cotisaki, na salaire de base, paie na prime. Donc, na salaire de cotisation complémentaire. Mais tu veux aller? Ah. Deux têtes. Papa, injustice. Hein? Réclamation. Ok. Justement, Ezali, régime complémentaire de sécurité sociale. Régime complémentaire? Oui. Oui, et puis, généralement, un agent public a cotisé sur base de salaire naïe. Ou Ezali moukié par rapport à la prime. Or, le problème avec ce système, c'est que une fois qu'on a une activité, on a bien. Mais ceux qui continuent à la retraite, hey! Avantage nous se katani, prime et katani. D'où au quoi il faut vivre uniquement dans moi et à salaire pas mbatté. Ceux qui ont cotisé sur base de salaire de base. Eh bien, natambo ya pension na yo ekolandisa makaka engebene na salaire de base au banda qui kozwa. Voilà! C'est quoi une bombe ya kosala ba provision na banane ekouta wapi? Yango wana, pour vivre bien na tango ya retraite, il y a nécessité pour les agents de se faire couvrir de leurs primes également. Pambaté, une fois à vie retraite, à bénéficier de la retraite de base, l'andissement na salaire de base, puis la retraite complémentaire, l'andissement na prime naye, nde yango wana, régime de retraite complémentaire. Ah, si je comprends bien, et ça le pour le double brassard. Soki okotizaki kaka na salaire ya pamba na tango ya retraite mbongo muke. Voilà. Soki okotizaki na salaire na prime na tango ya retraite pamfranga ibele. Voilà. Ah, pension complémentaire. Et Keba, ba prime où ils ont concerné na régime complémentaire ya SENSAP, ils ont kaka ba prime permanente na ba prime de corps. Ah, on comprendre pourquoi naza na sourire. Ah, pension complémentaire. Maman, papa kosa kao. Musani soka zindo ma passion. Ka kwiti malewa na bandumba bache. Okashana olo bache. Et comme une ligne, hein? Attends, moko. Pension, bikolonio so kaka 100 000. Lelo ko la kisanga bipa ole la kambongo wana. Sokite, j'ai plus de bagages dans soki bo machine para. Mbudi. Mbongo pension za kaka ndengwana. Okubomanga pa mbe. Innocent oui. Oui, osalo. Maman, pour le pension. Papa, azalaka pensionné à Sensas. Mais sans années, on sera 100 000. Et pourtant, on s'arrête à ça. Mon solo, c'est comme on a. N'a pas pris mi kili. Maman, soki achaki mitumi balete. Azana raison, beaucoup de maye pamba. Pamba. Mitumi balé. Yangwa komini. Ditelemba. Maman, mikolo yo kaka boy. Soki tango zana activité. O kotizaki kaka na salaire ya pamba. Na tango retraite. Talaka mbongo. Mais tant que vous avez une activité, ce qu'on cotise, na salaire, na prime, na temps où il y a retraite, ça va bon. Il y a une pension complémentaire. Dans la classe, les leçons à tirer. Donc cotiser na salaire, puis na prime, pour la temps où il y a retraite, donc soit pension complémentaire. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Na bino balandi nyonso ya Bosolo Télévision
bon week-end. Bisika bozami nazoli qui était bozali malamu. Bon mon mesano to mesani mikolonio so kozali baku ya kosolola place aux élections ezali maponomi tozali na mois ya campagne ce qui est vrai parce que campagne banda qui outa le 19 et aussi là le 18 décembre 2023 et puis le 20 décembre tozali na élection oyo to repona président de la République bazali 26 kasi moko na bangonde sengeli azala élu moko na bangonde ya kolonga oyo to kotala le 20 ce qui élection kolega ndenge nini pe ba candidat ba député national bazali ebele na ba député provinciaux bazali meke kasi ba ko la bituka nani bisika o ezali penza mingite mais que le maire gagne ya onde ezali souci na biso ba candidat président de la République mosusu to kwa kozana bango mikolo yo bazali empêché sur terrain vous devez le comprendre parce que ebele bazali ko la matin fayu bazali na buta moya ko solo na awa na bosolo ezali te to kotala tango ya kozonga Denis Mukwege sengela zala pe na Bukavu lelo donc moye pe kosola na lelo ezali te to kotala mikolo ekoya nde to kotala makoki ya kosola na bango na bosolo télévision na place aux élections mais misusu pe bazali to kosola Tshisekedi wana Félix azali kolongwa wa pona okenda Équateur selon ma information na ndenge ya suka kozala pe na Kisangani toloba na ibandeli ya poso Moïse Katumbi azali na ngambo kuna pe côté ya est donc pour le moment bango mingi penza auto kobenga kwa ba candidat majeur bazali penza la note Noël Chani azali na Bandundu ou esengela zala même invité na biso lobi kazaki ngongate akozonge la biso tango mususu a parti à lundi to kozwa ba candidat président mususu ba o bazali banda auto kobenga ba candidat majeur le temps que bango bazonga pote to solo na bango Rex Kazali à Kinshasa sauf imprévu à kozala invité lundi na pourquoi pas sa makantina le rôle candidat président Jean-Claude Bainda Azali Anzulu ni Azali bazali ebele ba oto kwa kotala na poso ezo bandalo lengeni to bongisa masolo pote bazala ba invité à bosolo ba ko pesa makantina bango pona oyo bango baza ko senga na population a voter bango lokola ba président de la République na 2023. Alors, Bosolo Télévision, le gola tozali nzela utopesa maloba na bato nyonso, a to kolobela penze élection sikawate bien que toi la place aux élections, kasna fongoli brèche ndambo pona koyamba bandeko bao bazana makambo ya koloba, pona mboka bazana ko makambo ya koloba, pona lolenge bazomona makambo to pe bazui maloba na pari ya nzambe. Nous sommes dans l'obligation, ne tobaki Bosolo Télévision ezali l'unique chaîne au cœur des investigations. Tozopesa bango nyonso maloba pote bango pe bazwa lolenge ya koloba pe kokanisa na bango bino batozala ndako boko ko apprécier pe boyo kayango. Pour la première partie, ça n'est parti, on va prendre 30 minutes. Nous allons recevoir archevêque Constant Damba Onasaka Israël. Azando inanga lokola Israël de l'église CMPI. Azala biso na plateau pour la toute première fois. Archevêque Mbote Boye Bolamo. Mbote mingi sango. Na sepeli d'abord pour Zandoi, il y a Malam Penza mingi yangoana, mais ali bakunza menda ibaki yango. Donc Israël azo yamba Israël. Allez, mbala liboso zo lekana bosolo. Esengo na yo ya kozwa esika na misa elelo yo pe ozo pesa makanti na yo pour la toute première fois. Ozo leka impression na yo zaboni. Ah mais nazana esengo makasi pona kokutana ndoi ka ndengo lobi. Nazali komona ndoi na musika. Mais la lobby il faut na pusana pona zo pe onction wana ya Israël. En tout cas nazana esengo makasi pona ko zana plateau ya bosolo lelo moko na lelo zali na ngai mingi. Très bien. Biso soba Israël, mais en même temps Israël spirituel aussi. Dieu ne bénit jamais Israël en dehors de sa patrie. Donc il faut zonga na kati ya patrie. Lelo biso ba Israël oyo. Et sengeli to zonga la Israël a rezo avionté. Tant que vous allez rester dans la parole, la bénédiction est commis une décision inévitable pour elanda biso to kwa ko vivre yango. Nayoki bato ebele na lingwala na bisika ndenge na ndenge ba benga yo archevêque. Nani azali évêque, nani azali archevêque, nani azali bishop na mokuse penza. Anakanisi tozali ba lecteur ya Bible, toyebi que Nzambe moko ordonnaki na kat na Bible était avant botia moto azala évêque esengeli boy. Mais archevêque ezali moto azali ko kamba ba évêque. Ezali titre moko honorifique mais ezali dû na ba responsabilité créé par des hommes.
créé par des hommes, l'archevêque. Mais évêque, ils allaient nzambe moko muta institué en la Bible. Et puis deuxième au lobby, Nabaki archevêque. Archevêque, évêque. Évêque. Et puis Asuka. Obosani. Nabosani. Otuni wana ba ministère, au côté na ministère, apôtre, tout ça wana ezali les 5 ministères. Je crois que apôtre ezali. Bishop. Bishop. Bishop ezali wana token anglais parce que évêque na anglais ezali bishop, archevêque ezali archibishop. Donc ezaka biloko moko. Ezaka biloko moko. Mais bozo reconnaître que archibishop eza batonde bakanisi bapesi lokumu na moto azokamba ba évêque. Oui. Mais quelle est la finalité? Pourquoi il fallait créer ce titre? C'est un titre honorifique, mais quand même il y a de l'honneur derrière ça. Honneur comme tel, mais pour nous distinguer un peu, nous avons diriger. Nous avons diriger par évêque, mais pour nous tali ça que nous avons diriger par évêque, nous avons juste archevêque, c'est-à-dire où yazali l'icolo ya ba évêque où yazali kokamba. Il y a un catholicisme. Oui. Catholicisme pas comme tel, mais Bangopé, je crois que Zali Bangopé catholique, Bazali ko s'inspirer na Bible. Mais je crois que titre wane Zali à cause de la responsabilité au bazanango de bapesi pour na kolakisa que moto tel ndazali ko kamba ba évêque. Apport nango lokola na yo ndeko za bozana apport. Quel est l'apport ou l'impact ya rozana titre wana vis-à-vis ya bato yo zokamba? Non, c'est juste une appellation pour na ko distinguer na ba oyo zali ko kamba. Ils ont besoin de notoriété? Non, pas du tout. Très bien. Bato bazolanda yo pour la toute première fois. O ba ebio te. To ba o ba ebio, mais ça na ba détail monsieur zo échappé bango. Ozanani. Bon, nazali ce qui n'a qu'un ministère apôtre Constant Onasaka Damba Israël. Nazali président et représentant légal d'abord la communauté nangai locale Saint-Pi Centre Miracle dans la parole et l'intercession. Nazali lisusu représentant légal, donc on a des Nazali archevêque, représentant légal, il y a communauté monnaie américaine, Foursquare. Et Nazali représentant, il y a Afrique centrale, et puis il y a Congo. Nazali pe membre du Conseil mondial, il y a Foursquare à niveau, il y a États-Unis. Et puis Nazali marié na moi si kaka moko, il y a sexe peu féminin parce que mikolo muntu akiko marié mais aza marié na kambo ebimi mikolo. Et puis nazali père d'une fille qui s'appelle Mirati. Voilà. Botika mwana moko. Na botika mwana moko. Ozimoka no boy ko bota Jesus. Non, toza ko bondela nzambe pour que abaxe la biso. Donc za jeune marié. Non, nazana 23 ans ya mariage. Wana iza mokano. Wana ko makamba mokano soki alingi apesa akopesa yango lokumu ezonge pa na ye. Très bien. Allez, Constant Damba Onasaka. Et un nom t'étais là apparemment. Oui, eza ngambo ya Lumumba. Ah ya Lumumba. Ozabela mutu akuna. Oui. Donc son avis le roi moya moyo penza. Sango ya kona. Sango yololo. Sango. Sango yololo. Nzambiano chocolat. Le sac est foulard. Ah voilà, mon a poussani. Allez, nous sommes en direct. Vous avez la Bozan na Sankuru, na Lomela, na Loja, na Pesibino Mbote, Bandeko, Bazali Kuna, ceux qui nzamba Limbolo, toujours Bandato, Kuta, na Pena Bato, Bazana, Ngambo, ya Kote Kuna, ya Sankuru. Na Olobeli, Loko, Mokwa, Foursquare, Ezanini. Foursquare, Ezali, communauté ecclésiastique. Oyo base nango eza na États-Unis et botami na 1922 de Foursquare et Bandi et Foursquare ezali communauté chrétienne autolobie étrangère mais qui est biblique oyo bazali na message précis oyo ezali koteya tozana 4 messages ce kotali na logo ya Foursquare yango ezali ko annoncer les 4 messages clé au Foursquare les alliés prêcher. Foursquare les alliés prêcher Jésus comme le sauveur, l'unique sauveur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux.
Deuxième message, ezali Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Troisième, Jésus-Christ est celui qui guérit. Et quatrième, Jésus-Christ est celui qui revient, et le roi qui revient très bientôt. Voilà les 4 messages. Oyo Foursquare ezali côté apé yangonde ezali ko déterminer. Alors Foursquare et tozali koloba à partir du message ezali ko prêcher, tozali ko mona plein évangile. Donc évangile na 4 coins. Ce qu'on moni pe logo nango ezali c'est d'abord un mot anglais où ezali 4 carrés. 4 carrés, c'est-à-dire plein évangile. Évangile na 4 coins du monde. Voilà brièvement ce que je peux dire pour Natina na Foursquare. Et tiré d'origine en 1922. 1922. Nani a créé un Aimé sans peur. Aimé sans peur, ça Koufi? Asa Koufa, Kala. Et yaki na Congo na 1928. Tu as une doctrine? Non. C'est sa doctrine. Mais Azwaki a un message, lui il était prophète? Oui, Azwaki a comme message, ils allaient les 4 faces, ils ont Ézéchiel. Konande Azwaki message, mais Azalaki Moutuya, Assemblée de Dieu. Donc, dans les États-Unis, c'est comme ça que beaucoup de doctrine, point de doctrine, Nyon Césali, Assemblée de Dieu, confession de foi, Assemblée de Dieu. Donc, Nyon sur tout ça, parce que base na Ezali, Assemblée de Dieu. Et ça plateforme, Ezali loge, Ezanine. Non, c'est une communauté chrétienne. Oyo, Ezali, confesser Jésus-Christ na 4 aspects de na Uchikoloba. Donc c'est une communauté chrétienne. Oui, ils ont rassemblé oui, ils ont rassemblé église et belé. Donc net na Congo awa tozana 1500 églises. Et na pays mususu Foursquare ezana 158 pays na monde. Et on peut se rendre compte que ce qui n'a exemple il y a Bamboka Musunet Nigeria, tu as 4500 églises. Na Brésil, tu as 21 000 églises. Vous êtes une église de réveil? C'est une église de réveil. C'est quoi la particularité avec d'autres églises de réveil au Congo? Particularité à travers le monde. Voilà, particularité, il y a Foursquare, et le message que Foursquare, ils allaient côté, ils allaient insister na yango. Foursquare, ils allaient tia accent sur les 4 messages. Oh, je sais que toutes les églises prêchent, mais Foursquare a un accent. Et puis, particularité à Foursquare, ils allaient sur les disciples là. Comme on a que sango, la plupart, ceux qui ont vu Matthieu 28, 19 à 20, au moins que tango Jésus, azali kolopapona a pengi apôtre, a ebisu bango alobi, allez faites de toutes les nations des disciples. Alobi na bangote ke bosala bokende kosala ba fanatique ya ba pasteur. Alobi na bangote ke bokende kosala ba membre, mais alobi bokende pona ko créer, pona kosala ba disciple. Ça veut dire que église et sengeli ezala constituée ba disciple. Et la problématique que nous avons aujourd'hui, oyo mokili penze zo bongwanate, surtout notre pays Congo, parce que les gens ne font pas de disciples. Comme les pasteurs eux-mêmes, la majorité, bazaba disciples étaient, moyen basala ba disciples ezalité. C'est comme ça que vous allez vivre dégâts nyos allez vivre na kat mboka na biso. La plupart même ya ba konzi ya mboka na biso sango bazali ba membre ya ba église na biso. Mais beaucoup monde a que conversion véritable les penza parce que église ezali ko sala ba disciple était église alelo ezali ko komisa bato ba fanatique ya ba pasteur ba clameur ya ba pasteur. Voilà, Foursquare elingi ko insister pour la formation ya ba disciple pe ko sala ba missionnaire. Voilà. Toujours pendant la campagne, vous avez un message assez particulier au Memi Olelo na Bosolo. Quelle est la pensée? Quelle est la motivation? Quelle est la démarche ou le sens de la démarche Nabino en cette période où qui est presque dans la festivité? Quel est le message qui vous amène vraiment ici à Bosso? Bon, le message est allé que Koyebsa Congolais que Essengeli te tirer très attention parce que tu as aucun de na élection. Choix Nabisu à Lelo, il y a candidat, il y a un monde qui déterminé au Togo la lobby. Et Essengeli Congolais nyonso ayeba que
biso moko nde tozali baacteur ya dégâts na kati na église na mboka na biso tokoki koboma mboka na biso lobi to comme tokoki ko faire vivre mboka na biso lobi à partir ya choix oyo tozali kosala lelo. Voilà pourquoi message ezali que totia basentiment te tosala de façon à ce que mboka na biso et vivre malamu après ba élection et non pas to vivre auto vivre na bataille leki awa. Voilà le message clé auto sepelaki ko zwa temps oyo ko profiter na opportunité oyo pona ko ya ko lekisa message wana parce que tozoke na ba élection. Nous devons tirer très attention na moto to ko pesa voix na biso to le kasa na biso pour yende ako sunga biso lobi tout comme akoyi ko détruire biso lobi. Église, nous sommes d'accord pour un message biso en tant que peuple, mais le constat est fait que bino église vont perdre l'être et la noblesse. Église à qui ou chez qui on devrait aller apprendre beaucoup de choses. Donc, à orientation, cette église a perdu l'essentiel, substance et les sociétés. Bato bakomi na moi réticence ya koyoka bino parce que bino moko bomi pesi valeur te pe bolaki si crédibilité mon côté au bato bako pesa bino kwa moi confiance. Vous pensez qu'aujourd'hui votre message passera au moment où l'église y a Congo a traversé crise y a confiance y a mon ennemi. Sango ezali oyo lobe ezali vrai. Ce qui totali na Matthieu chapitre 5 verset 13. Bible ezali ko comparer biso na mungwa. Bible ezali ko loba ete biso ba Kristo tozali mungwa. Mungwa soki e perdre valeur na yango ezali suna tina te bato bakosakana na yango. C'est ça oyo lelo moto azali vraiment konyatema na makolo lelo eza ba pasteur. Parce que to pesite saveur oyo sengeli na biso ko pesa comme mungwa. Donc to kamwate ndingi lelo tozali disu na valeur penza te. Question à Sango ezali ce que est-ce que vous pensez que votre message oui bato bakondima yango alors que l'église na période azo traverser crise moko ya confiance entre yena ba population? Je pense que toko senga na bande nyonso ete c'est pas l'église qui a perdu sa valeur. L'église est toujours église de Dieu. Mais individu ou yazali animateur ya église de lelo crédibilité eza soute. Ngai nazalaki na mwa bamboka mususu ya to benge ba pays anglophone. Sango okomona que pasteur akokota na magasin pona kosomba produit. Ce qui a mis présenté à la dernière minute kaza pasteur aza bishop. Okomona moteur azali koteka ako s'incliner pe akolobana papa na kitise le prix. Mais na mboka na biso ce qui met au mekika que oza pasteur yeba ke prier mati. Pona nini parce que toza sur na place na biso penza te. Mais je pense que faut ko benga ma faute ce qui vrai zate. Et si ka faux ezali vrai ko kozana obite kenga na zana vrai mais tolobi bato ba perdre mécanicité que vrai esili ba vrai bazanano oyo même na mboka na biso ezana bato oyo akoyi koloba liloba pe mokile yoki Congo yoki pe ba moni ba fruit na yango tolobi bo faire confiance na basali na Nzambe na église que église nde ezali ko produire batu oyo basengeli ko kamba mboka na biso et mboka oyo eyoka kalisusu église était mboka wana ezana malédiction. Donc même ceux qui ba dégâts ezali ko salema mais faisons toujours confiance à Dieu pour la église naie et faisons confiance à ses saints serviteurs. Quel a été votre apport? Le but vous avez 1500 églises 1500 à Kinshasa. Na Congo. Na Congo. Ouais. Bazo adhéré na quoi. Quel a été votre apport dans le développement du Congo dans les dernières années? Bino en tant qu'église. Parce qu'on a vu d'autres communautés, Batongi, ba hôpitaux, d'autres communautés, Batongi, ba école, d'autres communautés, ba créer ba centre, ba formation, d'autres communautés, ba lakisi, ba te peut appeler si ba misala.
Bino boza plus de 1500 ans en Congo. Apport na bino na développement ya l'homme congolais zaki na place ni. Oui. Nalingi kotalisa kozonga mamuke sima que Foursquare c'est depuis 1928 ndeza ko exister na Congo. Mais il y a qui kozwa na période moko oyo il y a kozwa ma problème et parce que Mobutu a fait ça qui ordonnance présidentielle na 1992 Mobutu a fait ça qui ordonnance présidentielle. Mais il y a qui kozwa ma problème mouké il y a mes gestions comme toujours. Alors et qu'on ça qui m'a baisse et kokaki lisusu ko mais il y a quelques années depuis 2017 de élire biso mais beaucoup monde que depuis 2017 de église Foursquare réseau et bandi ko soit vie mais tozali na moment où tozali koloba tozana école ya formation ya ba missionnaire tozali tofungoli moi bisik biloko moi ebele même sur le plan social au commun que ceux qui ont tali lelo parmi ba oyo bazali ko assister ba déplacer des guerres na est je suis toujours là pour na kosunga na biloko na mbongo tout ça pour na ko penser na bande ko na biso ya est et en plus de ça tozana ba école net na lingua la awa tozana école Foursquare école primaire et maternelle parce que et là et bandinde siko depuis 2017 donc ezana biloko moi ebele tozali ko sala toza ko to sombi terrain kalate na Menkao il y a 3 hectares et demi au toningito tia clinique munene penza oyo ekozala vraiment clinique moko moderne pour na mboka na biso et ça ce sont les œuvres il y a Foursquare et pour na contribution na biso pour na développement ya mboka et mendozana pe na ba projet ebele bande komususu bauti une forte équipe bautaki États-Unis kalate les Américains to travailler et beaucoup mona que le 13 tozozo équipe américain au bazoya awa bazoya ko soigner bateau gratuitement na côté ya terre jaune pe côté ya Bumbu bazoya ba médecin américain bazoya pour na ko soigner bateau félé. Donc voilà un peu par rapport à Foursquare. Alors, tous autres, on va aller petit à petit vers la fin. Bozan, à période, je parle de l'église du réveil d'une manière générale. C'est fait un temps, biloko la confession religieuse oyo. Tout le monde a qui a un processus électoral, mais église de réveil toujours avec les désordres. Aujourd'hui, Albert Kankienza, moi, je suis autorisé à citer des noms. Albert Kankienza, Sonny Kafuta, qui était aussi représentable église de réveil à un moment donné, qui a eu du mal à gérer, Balongolier, Kankienza a accepté qu'Okendenaye, un des autres. Aujourd'hui, Dodo Kamba a dirigé, mais Baye ça là sur problème, Misi moi la maman Olangi a remplacé Dodo Kamba. Toujours vivre crise ouana pour le moment. Quel est votre point de vue? Bino communauté na bino ya Foursquare, où se situe wapi? Nakanisi bandeko balandaki na salaki conférence de presse. Pour dénoncer na ezali ko salima. Je crois que mission oyo église ezanango na mokili ezali otozali ko vivre lelote. Église ezali vraiment na moi dérapage parce que église etindamate pona kozala na ba koluka ba game moko boye individuel mais ezali pona ko komisa ba disciple et puis ko sala mission pour que le monde soit sauvé par Nanzela et évangile. Mais biso tozana ngambo mon côté, tozali na côté à gauche, côté à droite, mais tout ce que nous sommes en train de faire les alliés à lutter, à prier pour que Basel Nanzambi va comprendre que Moussala Otoyek Kosala ezali Moussala ya unité. Ceux qui tozali séparés, to kokisa mission te. Un jour, Joseph a yebisi bandekonaye, apesi bango vision. Ton mission, allez récupérer papa, boya na Égypte awa. Mais conseil à pesa ki bango alobi, ne vous querellez pas en route, ne vous querellez pas. Tango ayebisi bango bo se quereller te se ka alingi division te sinon ba kokokisa vision oyo bazanangote mission bazanangote. Le diable est en train de diviser l'église aujourd'hui pour que l'église n'arrive pas à accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée sur la terre. Alors tout ce que nous pouvons dire
ezali bandeko bazonga na kati na bomoko tosalela nzambe musala oyo abengai kosala. Voilà ce que je peux donner comme apport nangai pour natina ezali ko se passer. Alors, pasteur Ebele postulé, j'ai reçu également des hommes de Dieu ici pour Nabango, pour changer mboka, il fallait besoin la politique more participative, c'est-à-dire bokamati ba frère Nabino, le roi force quoi bokomisi bango ba candidat député, bozu ba serviteur monsieur Botini bango l'ensemble pour que au-delà ya mayele mais le roi là-bas na Nzambe ba kozala conduit pour na décider sur l'avenir du pays na ndenge moko ya malamu. Bosali yango pa na binote, bozala ba candidat te, yo moko postulé te. Quel est votre point de vue dans les conditions de la question basali na Nzambe to ba na Nzambe belé ba ken ensemble ça peut changer des choses. Toyebi que justice ndé zali ko sauver nation. Et bato esengeli bazala mingi pe na politique wana ezali biso ba mwinda ya mokili. C'est-à-dire bato oyo bazali ba disciple ya Christ. Lelo ndenge na utaye koloba awa mingi oyo ba postuler mingi oyo bazana pouvoir bazaba chrétien la majorité, mais est-ce que ba oyo lelo bazali kokota na kati na politique, est-ce que ton dimi que bazaba disciple, est-ce que bakoya ko changer makambo but oyo bato bazo kota kuna nde tozo comprendre pensate. Moi je comprends que lelo sango lelo côté yozo futa eza côté politique. Pourquoi? Kuna bazo futa bato soki $21,000. Boye bisanga ina mboka o bato bazo souffrir. Ndo moni bato babimboaki na kati na ba députation lelo pasteur atiki sacerdoce, c'est pas un péché atiki sacerdoce. Est-ce que akozonga kosala ndenga za kosala avant? To ça na moi expérience ya ba oyo balekanaki oyo lelo bazaki na impact moko boy, mais est-ce que impact wana eza sur na terrain ba oyo bazokende lelo est-ce que kozala ndenge moko te nga conseil na kopesa ezali tozwa bana na biso naza na église na ngai na église nazokamba tozana plus de 100 personnes oyo ba postuler to encourager bango naza ko la conseiller na bango oyo naza na ko gangela bango kosala bongo te parce que to kangelo mabondeli. Donc, mais ceux qui bisomment se plonger, ce n'est pas un péché, comme je viens de le dire, mais écoutez à moi distraction, l'élo pour na sacerdoce, c'est qu'on a un problème très sérieux. Binomo autant bozo kamata, le bio a 100 personnes, bana la bino l'église ba postuler ou beaucoup en contrôle na bango. Ou ala bozo utiliser ba base, ba église na bino ba base d'une manière abusive. Ça dit bo ça va ba mot d'ordre ba fidèle ba voter ba frère na bango. Non, c'est un désordre. Non, neti et pas na biso na présenter ki bango nyonso dimanche eleki. Na présenter bango nyonso na bi voilà bande ko na biso prier pour na bango. Mais na beti CTT que bo voter tel, bo voter tel, bo voter tel. Pour bazala ki belé, mais ozo présenter bango liboso à base naturelle aux église. Na yebisi bango na ko insister mingi te parce que na ba église na biso ba tendance nyonso eza. Biso to obligé batu nyonso te ke bazala kana oyo nga na lingi, bazala ba voter kana mutu songolo. Te. Batu zana ba opposant, to zana ba ndeko bazali na pouvoir tout ça. Alors pour na perdre ngambo mon côté na kati na église, na ko pousser batu te qu'il faut que tout le monde bakolaki. Mais na kolaki sa na église, bolamu nini oyo ezali ya ko voter bandeko bazana kati na Christ. Nde eloko na kotali sape na beta ki sete pona lelo esengo na biso na mboka parce que tozali na ba chrétien de basimbi mboka na biso na niveau ya likolo. Donc bozo mona keza avantagé kozala la bana nzambe mingi na ensemble. Oui, mais ça qui n'est pas le cas par exemple à l'étranger, ba frère bazala wapi na parlement ya France. Yo somona ba frère baza comme na parlement ya Allemagne, na parlement ya église de réveil ya Finlande, ya Suède, ya Stockholm. Yo somoni kuna ba bavani na Suisse ba lobi to la majorité ba frère. Mboke obonga po toza na ba frère belé na ensemble ou parce que toza na bato bazali conscient mais en même temps mobeko pe ezali de rigueur pour na ko sembola po so tongi église fo tonga kajo ba frère atetu fo ba kangam. Oui, souci na biso ezali te ke ba frère batonda. Na ba étranger, c'est parce que batu na kate ba o baza ba chrétien to ba ceux qui peut batuni au comment on peut baza na kate na ba parlement.
mais oyo ya biso tozoloba likambo ya discipola nde message à Foursquare sango toza na besoin ya bafrère en Christ te bakende na parlement, toza na besoin ya badisciple bakende na parlement. Un disciple azali moto oyo esika ye azali okosanti que justice ezali ndenge Bible ezali koloba na Romains chapitre 14 verset 17 esengeli badisciple nde musala oyo église ebengami kosalelo to créer badisciple na baéglise et non pas bafrère fanatique, sinon baza ndenge moko na bapayen oyo bako se retrouver na parlement bako voter pe na ba loi oyo ya homosexualité pe ba voter parce que ils sont jamais arrivés na niveau ya disciple. Et c'est le travail que Foursquare est en train de faire. Tout comme ça, l'église en colo, l'église a des disciples. De façon que lumière et jaillir quand même dans Mboka Nabiso. Il n'y a que le christianisme ndeko qui komema justice na kat na Mboka Nabiso. Et vrai christianisme ezali na tango oyo bato bakomi ba disciple sango bato pasteur oyo aza disciple ndako komi sa église disciple. Mais biso moko est-ce que tous ba disciple? Jésus tango a récupéré ba disciple. Azwaki batu nyonso te pona otinda bango aller faire de toutes les disciples, mais récupérer ba disciples. Nda recommander bango. Il n'y a qu'un disciple qui peut créer des disciples dans l'église. Nous avons besoin de disciples. Allez, on va terminer 2-3 petites questions. Révérend, élection dans le 20 décembre. Bah, l'anzabe va avoir conscience, va voter parce que éco-déterminé à venir na bango, c'est très important. Mais yo moko tango talimbo kandenge tamboli na 5 dernières années ao. Sentiment na ezanine mboka etambola ki malamu. Bon, je crois que toza ba acteur na kat na mboka etamboli d'abord tozali na tête eza na volonté, mais entourage ya nazo mona ba religion mususu, entourage ya ba chrétien ou baza autour ya chef de l'état parce que mosapi moko sango ekosukola elongité moto soki botini ndeko na bino mo Kristo liboso ceinture na ye ezala ba oyo bazali ba disciple ba totika ba intérêt véritable bokonzi ezali moto oyo azana motema yako servir et non pas moto oyo akoluka ba servir soki tolandi même makomi na Bible pona nkolo pona Bible moto oyo azali mokonzi aza moto oyo azali na motema ya ko servir bato et non pas bato ba servir ye. Tozo mona ba Nelson Mandela, tozo mona ba ndeko musu na kati na bamboka mususu oyo ba kufi pona ko servir. Notre président, si je peux pointer comme cela, aza na volonté, mais je vous dis même tant aza na ndako na yi alelaka toujours parce que batu oyo ba chrétien oyo la plupart des bateaux bazo tourner sont des chrétiens. Ba imposa batu wana. Ba imposa était comme tel. Yenda pona ki bango. Oui. Soki bateau wana ba osana malamu te. Pona ni azobongola te. Bon, yemoko ayebi pourquoi prière na biso ezali ya komi lelela te yemoko aza responsable à malheur na na contexte wana. Mais siko total soki nzamba permettre ka leki na saison oyo tozo banda awa na élection oyo et ki aleki je pense que oyebi ebandeli nyonso naza kozwa par na yete ebandeli nyonso ezaka na problème. Archevêque 5 années o eleki mboka etambola ki malamu selon yo. Mboka etamboli malamu na ngamu mususu mais mabe na ngamu mususu. Lobelanga côté ya mabe, lobelanga kaba mabe. Est-ce que tu te zoa qui depuis toza na Kisasa wa toza salité ya boyendenge to vivre na Kisasa? Na tikala komona te ozo sandlobi na leki na Itaga. Kouta na mushi na koti Itaga pona zonga ndako. Mais c'est pas possible. Itaga na ne koma bongo te depuis mbokeza Kinshasa. Mais soka oké na bamboka mususu ba Goma okuta keza propre oké na bamboka mais Kinshasa des aliwa des ali exemple moko exemple ami balé papa sango ndeko moko babimisie na ndaku baye ko déguerpir ye na yebi très bien parce que tous a collé tango babimisi ndeko na ndaku moto aye ko bimisa aza soi-disant colonel mais na yoki mikolo kazal de lieutenant kaka mikolo yo likambo ngeza na mesa tango akei atiki aza colonel ndenge aza komiloba mais atiki na chambre ya responsable wana un grand homme hein? Atika kimbetu bango moko bayebisi balobi tika biloko mususu kwa kozwango malembe oyebi que
une semaine après colonel wana abaluki aye na bus aye komema mbeto likambo wana tomemi yango na accompagnaki ndeko wana na auditorat po bakende bakanga soi-disant colonel wana azongisa mbeto ya bato yoka mboka ndenge eza wana ozolobela justice mais Tshisekedi mo esa lobaki pour la justice a échoué yé moko ndalo maloba Tshisekedi alobi en tout cas soki na mandat oyo place penza kuyi azoko akote le maté za justice eza normal et c'est figuré parmi ba points négatifs au lobby sikoyo nakanisi soki nzambe asungi que aleki na mandat oyo tozali ko je crois qu'il y a cause ba précaution ozobondela Tshisekedi ozobondela nzambe apesa Tshisekedi second mandat c'est loin non nazo prier que nzambe apesa biso oyo azana motema ya ko servir est-ce que Tshisekedi azana motema bon na moi tant passé na moni que motema wana ezali volonté wana eza na zongeli entourage et je crois que ngala lingi discours ya entourage te ndengo zali ya bato salaka na bango yondo pona ibango oui bato ngana salaka na bango ngai sango ela bato ngana bengi yaka kozalawa yo sala bo salabo baye po balatisa pensée na ngai comme réalité ngai nde visionnaire ndenge yo zali ndenge epazali moto alingi akoma mokonzi ya mboka la capacité d'un chef parmi tant d'autres ezali koyeba ko sélectionner équipe bazo sorana je peux admettre qu'au départ toyeba rabatute ozui bato na bandeli bobani na bango mosala oye ko découvrir barate yango moni eza important chef azala na 3C eza ba vecteur ya vie commander contrôler et corriger na benga ki bino na ndimi bino c'est déjà bon mosali bandi boko sala boy commander na tche mécanisme à contrôle na suka nazo sanctionner sanction eza positive eza pe négative soko sali malamu ba prime zo ya po encourager otikala soko sali mabe ba avertissement soko yoki malamu te ba longoli yo ata to longoli bato 20 fois toujours kaka moto aza malamu ou akovanda place wa donc bole la teke ba entourage baza mabe tant que ozo battre la bateau baza mabe bazo reflecter oyo ozo kanisa donc naza d'accord te bolo bel entourage faut moto ye moko a sanctionner entourage na pour entourage to cabinet bazali image na surtout moto aza conseiller à chef de l'état aza image ya mokonzi azo reflecter mokonzi so moto na ba bombier ba mbule belé avant il premier na mokonzi ali mokonzi azo c'est pas la faiblesse wa moi je vois les choses de cette manière bon pour nanga na comme citoyen congolais nazo mona que pour na président Fachi naza ngambo te Fachi au candidat na yo c'est ça na lobite ke azali candidat na ngai wana ezali kambo ya kati na koki ko compter penza nga po na ngai mandat oyo l'équipe penza te parce que tango président akoti système moko vous imaginez oye bakoti si ozui okoti ba voter yo mais okoti système moko et ça verrouillé mais ce qu'on a brutalité oko échoué lamentablement et sengeli sagesse yango komona kezana bande ko mususu oyo moyen ya ko brutaliser penza ezate parce que ko leze mutu moko boye to bande ko moko boye puis osam komi senti net na moi prison moko boye sango mais je crois que pona bango nyonso awa ndalobi mandat nde sikoyo ezo banda pona bango nyonso oyo ya président Fachi na tiango nano pembeni neti abandaki te abanda sikoyo nde soki akoleka penza abanda total c'est là qu'on peut Tshisekedi alobi pour terminer tous appels adresse à l'église na dernier mot vaut mieux to consolider au ici to sali au lieu to bandela à zéro Katumbi alobi dans 6 mois aussi sa guerre à quoi la makoki belé en tant que aussi un homme d'affaires pour résoudre la situation. Fayoulou pas lobby yende à changement. To bandela zéro, to consolider aussi tout ça. Et reculer pour mieux sauter. Tout ça. Ah, dans kanisi les apassi. Hein? Les apassi. Les apassi to bien que togo ko lobate ke nzamba songa biso mais na makambo nyonso il faut ka nzamba songa biso mboka oyo ya biso sango ezaka pays moko prophétique bino boko ko kanisa makambo boy mais nzamba s'impose ndenge na ye façon Congo ezo tambola eza différent na ba pays nyonso
parce que bon arrêter loko boy selon Batou mais comment on nzamba chambardé donc on a contact mingi na façon nzamba zo kamba mboka na biso que oyo biso batu za ko planifier kola le bela yote pour mboka non mais nga souci nangezali ko prier soki akolinga koloba akoloba puis na prier nano alobite ki nani ozala candidat nana ozala élu président en tout cas nan na se préoccuper nango penza ya yé pas lobeli yonande nano alobite naza pe na prière te souci te keloko nga souci nangezali to créer nano ba disciple na ba église na biso pour que mboka na biso échanger aka mokonzi te to ko tia président c'est pas lui qui va changer la nation eza ba chrétien to za pays moko chrétien to ça l'effort to komisa ba disciple nga nazali défi nangezali pa ba pasteur to créer ba disciple na ba église na biso sango soki lelo soki mbongo ko isa $10 na église oya lobiso ko lokotango soko ko monango et disparaître mais zwa $10 ce qui Judas a dans l'église ya Yesu te zwa kaka ba mususu boka $10 to $100 on ko récupérer mbongo na lobiata une semaine après ça veut dire que Jésus avait plus ba disciples que bao baza mutu pasi même l'église à Jésus Judas pas zalaki mais na lobi to tie Judas Judas kolongwate Judas ozala partout même l'église non Judas mais sort na bango eza ouais au monde ndenge basuka ndenge pe bao ya ba église na biso bakosuka donc nazako senga na ba pasteur faisons le travail ya ko créer ba disciples na ba église na biso c'est le travail que les pasteurs d'aujourd'hui est appelé à faire ce qui te sali ango nous aurons une nation crédible une nation juste. Mais ceux qui te ont comme ça, ba fanatique na biso na ba église, ba acclamer kabiso to lati sapato ya bien ba acclamer, to tie chapeau ba acclamer mboka oyo e ko changer kate e ko tika la ka ndengo wana. Donc responsabilité eza na ba pasteur. To tika nanu makambo ya kokota na bisika ko tia ko zala ba fanatique. Mais soyons fanatiques de Jésus-Christ. Très bien. Allez, église eza opi. Église eza na la direction générale des arts. Le quartier général de Zana Lingwala, na avenue Aketi numéro 234. On a des sièges. Les à côté ni Aketi, les à côté ni par référence au Mutangia. Ce qui Mutazana Mushi, a commis na Kalembelembe, a Kitima Muke, a komona. Toza église juste sima ya ndako ya Simaro Lutumba. Okay. Na Isange, mais biso Zana Aketi. Aketi 234. On a des sièges à Foursquare na Congo. Ozo yamba mikolo nyonso. Non, tozo yamba mercredi, vendredi, mais presque chaque jour bato a koyamba baza parce que biso tozali presque à tout moment déplacement nazali membre du conseil mondial na États-Unis. Donc à tout moment presque chaque 2 mois dans un déplacement. Très bien, merci Maton Depanayo. Ozali na biso lelo to komi na suka lilobano ya suka. Merci mingi sango pona koyamba ngai. Ngai pe na sepeli. Nzambe alekana kopambola plateau oyo. Amen. Et je crois que yomoko zali mosali. Amen. Ozali kobeta sete na autotiki comme message ozali pe Israël. Komisa plateau na yo oyo yebisaka bato chaque jour ba chrétien ba créer ba disciple na ba église na bango. Très bien. Tika biso to mona pasie. Tika biso to mona pasi bisengo na biso ezana lola e. Kanga kaka motema e ndeko e. Talangombe pempunda bandeko, talangombe pempunda bandeko bango bayebi kolona bango e. Boni yo mwana nzambe o bosani nde kolona yo e. Keboko zala lokola buruete. Keboko zala lokola buruete, buruete memima e. Buruete memi zelo e. Buruete memi brike. Buruete tongi ndako mokolo ya suke beteli mbula e. Buruete moni pasie. Akufi mosala mpunda e mawa e. Première partie, on a fini. On va se retrouver pour la deuxième partie. À bientôt. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question simple, y aura-t-il des élections RDC en décembre prochain? Et moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Ils sont 26 candidats pour un seul siège, 22 000 candidats pour 500 sièges, plus de 49 000 candidats à la députation provinciale. Qui sont-ils et que feront-ils? Qui sera le futur président de la République démocratique du Congo? Débat, interview,
reportages. Ne ratez pas les moments forts des élections générales en RDC avec les journalistes Israël Mutombo, Papa Sango, Nadine Mayombe, Mamelo et Guy Bouchard Djofé. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.